kuna kati ya est ya République démocratique du Congo eza vraiment na kati ya accalmie totale banda les mois rapport ya ngwana kaka basoda ya Uganda o bazalaki elongo na ba M23 batomboki na bango ko futa mayasu malonga te balebi biso tozonge na biso na Uganda toke na biso ko fete na ba famille na biso bakendeki na bango ba M23 o ba ko shusha groupement ya bishusha groupement ya tongo nde na ba axe wana bitumbe zalaki mais FARDC azalaki appuyé na ba hélicoptère na ye ya bitumba azalaki plus que vainqueur beaucoup de cadavres na ngambo ya ba M23 qu'on n'a pas pu ramasser ndenge bazalaka na momesano ya kolokota bango mais bakokaki kolokota bango te alors elonga ezomonela ke ezala ngambo ya FARDC Nikoloyo FARDC en avant Mbote Nabino ba patriote nyonso bisika bozwami bienvenue na chaîne Nabino bolingaka mingi la voix céleste ba mbote nanga ebele et pas visionnaire papa Alvin be ba communicateur nyonso ba défilaka na kati ya chaîne oyo la voix céleste merci beaucoup et pas ya papa commandant Louyalu le grand yao papa commandant Louyalu le grand yao wana diaspora na biso makasi o atala kapenza makambo ya mwana manianga eza isengo mingi lelo kokuta na pomboka na biso na RDC eza na kati na isengo oh yoka vraiment que sengo parce que kuna na kati ya conseil de sécurité basili ko lever makambo ya ba notification sur les armes et sili kolongwa diplomatie ya mokonzi mboka président Félix Tshisekedi Tshilombo et sili ko futa azuba félicitations na ba félicitations bana mboka ba kongomani toko sepela nani mutabandaki makambwana ezalaki yemoko France mutayaki nanu côté la biso nanu une année encore mais il y a vraiment diplomatie betami ba tindaki kuna na kati ya conseil de sécurité mukanda demande ya levé et puis un ministre na biso ya affaires étrangères papa Lutundula na diplomatie ya mokonzi mboka ba kokite na conseil de sécurité na botindami ndenge balobaka sous l'impulsion des États-Unis la France yemoko kaka mutabandaki makambango kaka yemoko pe muto ayepe na makambango lisu pour la deuxième fois que esengeli topesa RDC to lever pour na RDC ba makambo ya notification sur les armes batu nyonso unanimement na lo falantse balobi unanimement donc bango nyonso bayokani na motema moko na makanisi moko ba voter ba lever yango diplomatie ya mokonzi mboka Fachibe Beton zamba pambola papa mokonzi mboka pona diplomatie wako ndimangote wako sepelela ngote a changer mokili amela ta pozo kufana sinon mokonzi mboka beton na kati ya RDC merci papa Fachi Beton bana mboka ba sepelena yo pona makambo wana nyonso guerre kuna kati ya est ya République démocratique du Congo eza vraiment na kati ya accalmie totale banda mukolo ya lundi mardi lelo mercredi le 21 parce que dimanche ezalaki le 18 lundi le 19 mardi le 20 le 21 ne yangwana to koloba ke bitumba eza penza na kati ya accalmie makasi à part samedi le 18 samedi le 17 na dimanche le 18 ezalaki nde benda bika bitumba na kati ya bishusha chefferie ya Bwiza axe ya bishusha tongo peza groupement bishusha groupement ya bishusha groupement ya tongo nde na ba axe wana bitumba ezalaki mais FARDC azalaki appuyé na ba hélicoptère na ye ya bitumba azalaki plus que vainqueur beaucoup de cadavres na ngambo ya ba M23 qu'on n'a pas pu ramasser ndenge bazalaka na momesano ya kolokota bango mais bakokaki kolokota bango te alors
elonga ezomonana ke ezala ngambo ya FARDC mikolo oyo FARDC en avant, FARDC en avant. Les mois rapport ya ngwana kaka basoda ya Uganda o bazalaki elongo na ba M23 batomboki na bango ko futa mayasu malonga te balebi biso tozonge na biso na Uganda toke na biso ko fete na ba famille na biso bakendeki na bango ba M23 o ba kotambola kuna ebele bazokaki ba kotaki bango na hôpital ya Rutshuru centre mais baselaki kolongola bango parce que sengelaki basala retrait moi ba repli ya malembe ekosala maka na ba M23 alors ba blessé wana bazwaki bango bakena bango na bamboka oyo kabolaka Uganda na RDC oyo kabolaka Rwanda na RDC. Papa Mokonzi asalaki mobembo na ye kuna na kati ya mboka ya États-Unis makambo elekaki malamu koleka ezaki some Afrique isa ezaki penza succès sur succès ezaki ba président ebele bakendaki mais si président o babengamaki en privé pona kosola mokonzi mboka John Biden et na kati na bango Papa Mokonzi président Félix Tshisekedi parce que bamboka na pe ezaki bamboka o sengelaki ebongisa maponomi na 2023 o sengela ba bete ya masolo na yemoko John Biden pote masolo ezala bien ba élection John Biden a s'assuré après passage ya mokonzi Fachi Beton kuna na kati ya mboka ya États-Unis alors mboka ya États-Unis na nzela ya John Biden bango balobi bazoko retirer aide na bango o bapesaka epa ya Rwanda bango bazwi mokano sima ya koleka Papa Mokonzi Fachi Beton na kati ya États-Unis les isa bazwi mokano ya kokata ba aide na bango batindaka na Rwanda pe o batindaka kuna na gouvernement ya Rwanda pe kopesa ba menace ko sala ba menace epa Kagame oyo azoko boyaka ko zwa batuna ye na RDC pona ko bimisa bango ba menace o Kagame azozwa kala mingi te bokoyoka son kuna na kati ya Rwanda. Alors Kagame échappatoire na ye pona a se justifier ya lebeke makambo ba M23 itali na ngonga te eza makambo ya bango na bango ba congolais ba M23 bazalaka ba rwandais te ba M23 bazalaka ba congolais échappatoire na ye mais mutakondimela Kagame azate pourquoi basosaka tangu nyonso balimba lobela makambo ya M23 babengisaka Kagame babengisaka gouvernement ya Rwanda lelo nde oyo ko se justifier Kagame azana raison te yakobana ko se justifier. Le M23, c'est une branche de l'armée rwandaise. Tu as vu qu'il y a un livre blanc, RDC a sali livre blanc. Oeza, koko mama makambo nyos, ba crime nyos, ba tuerie nyos, ba viol nyos, ba mbeba nyos. Oyo M23 a sali na kati ya mboka RDC. Oyo armée rwandaise a sali na kati ya RDC. Tozimu kanda wana na maboko ya John Biden wo. Tozimu kanda wana na maboko ya procureur ya CPI wo. Livre blanc de kosala makambo. Mikolo bamboke bele ningani ya Europe koyoka makambo ya livre blanc bamoni non. Batuerie ya Kishishe. Ah non. Ce n'est pas possible. Mboka nyonso Europe ningani pona ko condamner Rwanda, pe pona ko condamner branche armée ya armée rwandaise et zo opérer na kati ya RDC na kombo ya M23. Nyonso wana diplomatie ya Papa Mokonzi mboka président Félix Tshisekedi Tshilombo. Toyebi que entre parenthèses Mokonzi mboka lingi population na ye ebele bakufaki na mbula oyo ebetaki na mikolo elekaki lelo oyo le 21 ne bazokende kokunda bango na charge ya gouvernement tala bolingo ya Papa Mokonzi yango Papa Ngobila lobaki mutu abwaka so matiti na ba maite na ba rivière Kalamu te to na ba rivière Songolo ba matiti wana ezokende kosakimile ko boucher ba caniveau
to ba musuna période mvula ezobeta bazozo matiti koboa kaka na bakaniveau ezoboucher bakaniveau malgré tout ça la bataille ba réchauffement climatique changement climatique mais il faut protéger bakaniveau pour mayele kambala moko yango na biso ba congolais toza na éducation ya ko protéger matiti te ya gestion ya ba ordure te mais to sengi pe ye moko papa ngobila na ba wenze na ba parking batia biloko ndenge ezalaka wana bakipaka kutu koloko tango te epanza na kaka wana milangi na ba mai milangi na ba caniveau tolobaki biloko wana lokola ba milangi ba sachet ezalaka biloko moko non biodégradable donc ekoki ko se décomposer la ba microbe te non biodégradable donc soki o boaki yango mabele akonika yango te mabele akoko décomposer yango même 100 ans ta bozo boaka yango ba sachet wana ba milangi wana ezo rendre mabele imperméable mai moyen elekanaka rapidement ezate mais ba société salaka ba sachet boyebi yango ba société salaka milangi boyebi yango alors gestion bien milangi gestion ba sachet eza penza mobulu hôtel de ville azana programme moko sur la gestion ya ba sachet wana te ba tuna bandaku les ménagers ba yebi ndenge ya ko sala gestion la ba boaka kaka na ba caniveau alors hôtel de ville esengela ki a organiser comment ba to esengeli ba gérer ba déchets wana o surtout ba produit ba biloko wana eza non biodégradable akansi message eyokani alors tokesi kona makambo ya France wana ndeko nanga internet wana ndeko nanga internet zamba pambola wana musala tosala na kati ya IDPS kopanza sango pona mokonzi ya mboka amata ko défendre bolamu ya mokonzi ya mboka sala wana nde tosalaka Zambe aleka na kopambola ba communicateur nyonso bako bundaka na kati ya IDPS pona koyeba na kopanza sango l'évangile tshisekediste. France afunda Rwanda pona a rouler batu apa internet yako pesa tambote batu ba amona yo yako pesa ta population kuna mbote ye wana internet okay. Oh, compagnie de service na kati ya IDPS ye wana ok tozokoba le Rwanda aza accusé par la France de rouler au pied les accords de paix, de cesser le feu ici des conclaves de Luanda dans la Makambang. Nani mutazo funda France France ango ameli nini azinini mutu na ye moko Rwanda afunda ye azo dénoncer France azo dénoncer Rwanda est en train de rouler au pied et fouler au pied les accords de paix et les cessez de feu ici des conclaves de Luanda. Rwanda, Kagame, azoko beta lokola balle, azoko fouler au pied, bakor, oyo, tosala na Luanda. France, makambo baby. Eza ndenge nini, naba analyse, biso tozo analyser sikoyo. Est-ce que France sikoyo a reconnaître que Kagame na mutaza sima ba M23? Ezande bongo soki France a komi koloba parce que boka moitié France azande penza boye na Kagame mais loko ni netindi que France aloba boye parce que mokonzi États-Unis alobi mokonzi États-Unis andimi fachi yo boya fachi ozanani mais là j'avais lokende na yo yo boya fachi États-Unis andimi fachi John Biden andimi fachi ba signature betami tosala ba batterie bona ba voiture électrique na kati ya mboka Congo nani akoboya États-Unis andimi yo France oboya yo Allemagne oboya yo nani oboya yo Union européenne oboya allez moko na mulongo ba condamner Rwanda. Nous condamnons le soutien que le Rwanda apporte au M23 wana France. Et baby, est-ce que ezanango hypocrisie ou bien ils appellent la réalité? Attaque ou tu es hypocrisie, mais batindi qui est aloba.
L'Union européenne nous demandons à tous les pays de l'Union européenne de condamner le Rwanda qui soutient le M23 et de condamner le M23. Yo nani sikoyo oyebana ko condamner te. Atakuto lingite mais ozoloba. Tu le dis ouvertement, tu le dis publiquement. France a lobby ata olingaka mais otindi kamiolo bango France. La France condamne le soutien du Rwanda qu'il apporte au M23 et il demande la mise en application des clauses de Luanda et de Nairobi. France a tindi Rwanda alanda atosa makambo obakanga na Nairobi pe na Luanda. Macron ce qui va. Merci na Argentine, équipe Argentine parce que et police qui équipe M23. Merci avec Messi. Merci beaucoup. Une équipe plein colorée en noir. Hein? Une équipe pleinement, totalement africaine. Mais Emibengi, équipe française. Sonia, vous haïssez les Noirs, mais vous avez besoin des Noirs dans votre équipe. Pour l'honneur de l'Europe, pour l'honneur de la France, vous avez besoin des Noirs. Mais dans votre cœur, vous haïssez les Noirs. Oh, révélation. Maman Chrysoula Zacharopoulou. Maman Chrysoula Zacharopoulou. Hein? Azanani. Mama wana. Ye aza secrétaire d'État. Il y a atalaka makambo ya francophonie. Près na ministre ya Europe. Près ya ministre des Affaires étrangères chargé à développement ya francophonie. Payé par ça. Nakati a chargé makamba partenariat international. Aza chargé pour makamba partenariat international. Aza secrétaire d'État français. Ouatala makamba développement ya francophonie. Atala makambo pe ya à part développement. Atala makamba partenariat nakati ya francophonie. Mais Azape, Moutoua secrétaire d'État près, il y a ministre de l'Europe, il y a ministre des Affaires étrangères. Maman Wana Toloba déjà que a la visite awa. Ti Lobi Ayaki, Ndela ya Bichingobila. Yetangwaye à Lobinin. À Lobi, Kigali doit cesser son soutien au M23. Il faut en finir avec la répétition de l'histoire dans cette région. Wanende na micro ya actualité CD. Mutapesi ba révélation wana. Nani atindi mama oyo Chrysoula Zacharopoulou a déclaré biloko ye akambaka makamba francophonie. Mutazakuna rwandaise. Secrétaire à francophonie. Si il y a la déclaration contre le Rwanda, nani atindi bango. Atabo boy na mitema na bino, mais beaucoup bango koloba. Les États-Unis commandent. Ok, azakati na Congo wa akokuta na ba jeunesse, akokuta na pe na ba ndeko mususu oyo bazana programme na ye. Je crois même konzamboka ndenge zaki programme na ye oyo yakala. Belgique azalaki na masolo ya ministre ya Affaires étrangères Papa Lutundula liboso na roi Philippe Papa ministre ya Affaires étrangères Papa Lutundula babeti masolo na roi Philippe makamuni roi Philippe azoloba. Le roi Philippe encourage la stratégie diplomatique du président Félix Tshisekedi dans la résolution de la crise de l'Est de la RDC. Roi azo félicité, azo encouragé stratégie diplomatique. Ya mukonza mboka président Félix Tshisekedi na lolenge ni azo gérer azo mema azo pesa solution na makambo est. Oyo fayelo ya koloba le contraire. Écoute, ceux qui vont lever les sanctions dans le Conseil de sécurité, ils ont une pression à peuple. Pression à peuple. Pression à peuple. Papa Faïlo, le baran la vérité. Ceux qui ont demandé, ils ont diplomatie à Papa Fachi Beton. Papa le tourner la salle demande. Bon lever. Papa Fachi, à qui a solé John Biden. Tala.
pesa etumbu pa Rwanda tala Rwanda nde Joe Biden balamoko basola Macron lelo yo ba lever c'est quoi papa Fayulu alo bakaono kapo na pression ya ba peuple mutosali bongo ingratitude. Roi Philippe a sepeli politique diplomatie ya mokonzi mboka Fathi Beton. Yo Congolais ozoyeba te, yo Congolais ozondima te, mutalibanda azondima, Roi Philippe azondima, président Félix Tshisekedi, diplomatie na ye agissante, active. Hey, ceux qui ont sepeli te changer mokili. La Belgique reste ferme dans le soutien au processus de Luanda et de Nairobi pour la paix en RDC. La Belgique promet à contribuer, à appuyer, continuer à appuyer les FARDC, la MONUSCO, par la formation des bataillons actifs peu rapides. Alors Belgique, biso tozoko koba, continuer tozoko koba, ko appuyer ba FARDC. Donc ça la formation ba bataillon, la vraiment ba bataillon actif peu rapide. Félicitations, ngapé na zone c'est félicitations et pas ya roi ya Belgique pour reconnaître la grandeur de la diplomatie. Pas mon compte mboka Fathi Beton. Ce qui nous a passé le pas mout reconnaître. Ce qui nous a tomboli mout c'est là. Moninga zui c'est là. Fallu yeba. Ce qui Fathi azui c'est là. RDC yeba. Ce qui Fathi tombomi c'est là. Oh yako c'est là te a changé mon kili. Grande-Bretagne yako kamwa. Haute cour à Grande-Bretagne, haute cour à Londres, va juger légal projet à gouvernement britannique pour expulser vers le Rwanda demandeurs d'asile arrivés illégalement dans le Royaume-Uni. Donc cette cour accorde la victoire au gouvernement de Grande-Bretagne au Bazaki na posa batinda ba exilé au bayaka na mboka na bango illégalement bake na Rwanda. Or Rwanda zakanisika kotia bango te. Programme ya Kagame ezalaki ya kotia bango na kati ya RDC. Alors bango baseli programme ya bango bazwa batwana ba kotia bango na kati ya RDC ekosimba te. J'ai déjà ma mesure, j'ai levé. Tokoko somba minuki na biso marde balobi ke en secret et photo ça la kaka moi rapport ya minuki to zalango en secret. Pas na kuta zakutu problème te. Izaka eloko to zalango en secret. Et puis qui c'était to somba minuki toko somba na biso. Mais to ebise bango en secret. Izala problème te. Et puis eloko te. Et ko pekisa biso pe to bunda pete. Russie a yebani qu'elle a arme nucléaire. Russie a yebani qu'elle a biloko boy. Mais est-ce qu'elle a bunda la Ukraine? Et Russie a yebite que Ukraine a biloko boy. Ba yebit. Mais est-ce qu'elle a bunda te? Ba bunda la bango. Problème kaka wo zalenda ba arme. Zalenda ba arme yango. Po bundela mboka na yo. C'est ça. Grande-Bretagne oza penza ya libabe. Oza penza mutumoko yabila kelimabe kosala projet boye pona koya ko détruire RDC parce que zo ya na Rwanda te ba nani ba bengi bango ba exilé ba bazoko senga exil na bango ba demander d'asile na illégal na kati ya Royaume-Uni ba demander d'asile. Parce que la haute cour de Londres a jugé légal le projet du gouvernement britannique d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement en Grande-Bretagne. Les Andebong, Falanta. Conseil de sécurité, à part les Cambodgiens qui ont levé ma procédure identification sur les armes, yeko zoasusu likamomoko yako bakisela MONUSCO inane na kati ya mboka na biso RDC avant balongwa gouvernement na biso tala kaka batu basali déjà musala munene yako yeba ko lever le biso makamba ba notification tondimi quand même mais tobisi bango bo vanda kimia bo sala buso bate ya kotela banguna yako créer ba rébellion mususu na inane wana bo vanda kimia tondimi gouvernement ndimi
ata ngai mwana manianga na boy mais gouvernement andimi alors quand le gouvernement andimi ça va une année ba résoudre yango kuna Fachi azalaki te ba kangeli yango bongo na conseil de sécurité que encore une année. OK. Na yangwana à part donc des résolutions basili kozwa na conseil de sécurité pour na mboka ya RDC. Wana Union européenne atali ke mboka RDC nyo kwami ba déplacer baza ebele ba kangi $500,000 pour continuer à déplacer à Kwamut. Voilà une autre communication. L'Union européenne a débloqué $500,000 pour nous déplacer à Kwamut. Il y a plus de 55 000 déplacés dans Kwamut. Alors, l'Union européenne a payé un don. Les États-Unis ont payé un don à Batoa Est. L'Union européenne a payé $500,000 pour un don Batoa Kwamut va déplacer Batoa Yakolia. Ba ONG, mais 7 ONG, na kati Union européenne. Il y a droit de l'homme, lobby Union européenne, $20 millions au Linga na Rwanda. Et kendete. Wana bozo soutenir ba M23. Wana ba obazaki na posa kotinda Rwanda $20 millions. Ba yoki déjà 7 ONG ba lobby jamais. Mbongo wana ekendete. Mais tosengi ba ONG oyo ndenge ba bundela kaka. Tala be makambo ya Grande-Bretagne. Makambo kotinda biso ba réfugiés, makambo ngo ezongi susu. Boloba, ba ONG, boloba, nous avons confiance à vous les ONG ya ba droit de l'homme. Ba toana ba koya, ba bele ba koya ko kufa na bitumba, ba koya ko kufa na nzala. Nani ko landela bango? Daniel Saf au na ba communication. Daniel Safwa Lobby, je suis candidat président en 2023 du compte de l'ensemble Yakatoun. Et je comprends pensate. Daniel Safwa a beli mutu pour chef ya ensemble pour la République. Katumbi Moko a déclaré candidat. Membre et ensemble. Daniel Safwa Lobby kaka na katia parti angwe ngai pe candidat président. Katumbi alobi nako confirmer yango na congrès. Yepe Daniel Safwa alobi candidature nanga ekozala confirmer na congrès. Toko tala Katumbi na Daniel Safwa bitumba na présidence. Bitumba na présidence qui sera maintenu candidat en 2023 entre Katumbi et Daniel Safwa. Et na ba analyse na ngai ensemble soki bosa jardin na Safwa e mama wana penza mboke baby ako yobi ka ko swana yete mais kaka ko présenter Safwa au candidat président ensemble en tout cas to komona ke o penza ba to moko batanga na bango te bazana kati ensemble yango Safwa kana ninga zala kane boy makolongula zoke ne per moko na parlement ako ma candidat président ya ata 0% kuta ko zoate donc si on a le 0% c'est quoi qu'on soit combien donc moins 0 à qu'on soit moins 0 donc ba kongomani ba analyste bolo ba Daniel Safwa le candidat président bolo binini apesa na ye aza capable ya kokamba mboka Congo comme président de la République Daniel Safwa. Est-ce que ba kongomani boza d'accord penza que ezala ngo parti na bisote ensemble mais pour la kolobana no question qui nazaki mutu ensemble on ngako confirmer penza que Safwa candidat président alors etikali ya bino Katumbi aza candidat président a déclaré déjà tozela mais na kati ensemble et belé baza d'accord te lokola ba député babengi bango ba révolutionnaire progressiste ba ko kambama et pas coordinateur bango Mulamba Simon balabaki bango bazana bango d'accord pour na Félix Tshisekedi bazo kenena etina victoire finale aux élections. Merci beaucoup Papa Jean-Pierre Bemba Lobi. Moi je suis dans l'union sacrée na Kolongwate, je suis fidèle à traiter l'alliance to sala na Fachi Beton. Je ne suis pas traître comme nani oya bimina union sacrée Katumbi o azala kane perdre na union sacrée ayaka pona ko mbrier bato. Allô Papa Jean-Pierre Bemba Lobi, je suis dans l'union sacrée. Merci beaucoup. Première séance d'Abisso, il y a communication et s'il
napesa bambote na ngai pa bandeko oyo Raymond Kabuku, Aki Kabuku, Bodrick Ada, P. José Muzala Luzaya wana bampangi ku Manianga Kambote Kieno. Numéro de téléphone plus 243 951 67 35. Au revoir. Deuxième série Zolanda. Identification sur les armes. Bah, il y a que Zoasusu Likamomoko. Il y a que Bakisela Monisco Inane. Na Katamboka la biso RDC avant Balongwa. Gouvernement la biso talaka ka batu basali déjà musala munene. Il y a que ba ko lever les biso makamba notification. Tondimi quand même. Mais tu bisi bango bo vanda kimia bo sala buso bate ya kotela banguna ya ko créer ba rébellion mususu na Inane wana. Bo vanda kimia tondimi gouvernement ndimi. Ata ngai mwana Manianga na boy. Le gouvernement andimi. Alors quand le gouvernement ndimi ça va Inane ba résoudre yango kuna. Fachi azalaki te ba kangele yango bongo na conseil de sécurité que encore une année. OK. Na yangwana a pas donc des résolutions basili kozwa na conseil de sécurité pour mboka ya RDC. Wana Union européenne atali ke mboka RDC nyo kwami ba déplacer baza ebele ba kangi $500,000 pour la continue là ba déplacer à Kwamut. Voilà une autre communication. L'Union européenne a débloqué $500,000 pour la déplacer à Kwamut. Il y a plus de 55,000 déplacés na Kwamut. Alors, l'Union européenne a payé bango don, les États-Unis a payé don ya bateau est. L'Union européenne a payé $500,000 pour na don bateau Kwamut va déplacer bateau ya Kolia. Ba ONG ebele 7 ONG na kati ya Union européenne ya ba droit de l'homme ba lobby Union européenne $20 millions olinga kotina na Rwanda ekende te wana bozo soutenir ba M23 wana ba obazaki na posa kotinda Rwanda $20 millions ba yoki déjà 7 ONG ba lobby jamais mbongo wana ekende te. Mais tosengi pe ba ONG oyo ndenge ba bundela kaka tala be makambo ya Grande-Bretagne makambo kotinda biso ba réfugiés makambo ngo ezongi susu boloba ba ONG boloba nous avons confiance à vous les ONG ya ba droit de l'homme batwana bakoya ba ebele bakoya kokufa na bitumba bakoya kokufa na nzala nani akolandela bango. Daniel Saf okoba na ba communication. Daniel Safwa Lobby, je suis candidat président en 2023 du compte de l'ensemble Yakatum. Et tu comprends Penzate. Daniel Safwa a beli mutu pour chef ya ensemble pour la République. Katumbi Yemoko a déclaré candidat. Membre ensemble. Daniel Safwa Lobby kaka na katia parti angwe ngai pe candidat président. Katumbi alobi nako confirmer yango na congrès. Yepe Daniel Safwa alobi candidature nanga ekozala confirmer na congrès. To côté là Katumbi na Daniel Safwa bitumba na présidence. Bitumba na présidence qui sera maintenu candidat en 2023 entre Katumbi et Daniel Safwa. Et na ba analyse la ngai ensemble soki bosa zarde na Safwa e mama wana penza mboke baby ako yobi ka ko na yete mais kaka ko présenter Safwa au candidat président ensemble en tout cas to komona ke o penza ba to moko batanga na bango te bazana kati ensemble yango Safwa kana ninga zala kane boy makolongula zoke ne per moko na parlement ako ma candidat président ya ata 0% kuta kozwa te. Donc si on a le 0%, c'est qu'à kozwa combien? Donc moins 0. À kozwa moins 0. Donc ba kongomani ba analyste bolo ba Daniel Safwa le candidat président. Bolo binini. Apesa na ye aza capable ya kokamba mboka Congo comme président de la République Daniel Safwa. Est-ce que ba kongomani boza d'accord penza
que ils allons partir na biso ensemble mais pour la kolobana no question qui nazaki mutu ensemble olinga ko confirmer penza saf candidat président alors etikali ya bino Katumbi aza candidat président a déclaré déjà tozela mais na kati ensemble ebele baza d'accord te lokola ba député babengi bango ba révolutionnaire progressiste ba ko kambama et pas coordinateur bango mulamba Simon balabaki bango bazana bango d'accord pour na Félix Tshisekedi bazo kenena etina victoire finale aux élections. Ah, merci beaucoup Papa Jean-Pierre Bemba Lobi. Moi je suis dans l'union sacrée na Kolongwate, je suis fidèle à traiter l'alliance to salana Fachi Beton. Je ne suis pas traître comme Nani Oya Bimina Union Sacrée, Katumbi, ou Azalakane Pédéna Union Sacrée. Ayaga pour la Kwambrié Bat. Allons, Papa Jean-Pierre Bembalobi, je suis dans l'union sacrée. Merci beaucoup. Première séance Nabiso, il y a communication. Et si il y a ça, Bambote Langa et Paya Bandeko Oyo, Raymond Kabuku, Aki Kabuku, Bodrik Ada, P. José Muzala Luzaya, Wanaban Pangiku Manianga. Kambote Kieno, numéro de téléphone plus 243 900 51 67 35. Au revoir. Deuxième série Zolanda.